C'est qu'il y a quelque chose dedans. Depuis na ya réseau sociaux, na mona poste péchanga ta poster nana ketchup. Bo vivre na hypocrisie pour anini. Po ya silika ki. Ye moka mutayebi, mukolo yamba péchanga fotu na motivation e ute wa pito yamba Laetitia Mwamba. Eta biso te nana ketchup abakuk. Biso ta péchanga biso photo e 2001. Etali biso te. Loko aka ya postaka nana te to monika ton ya tomboki na makambo e uti ko bima awa. Nde ya ko poster. Et là, qui que ça qu'il y avait quelque chose dedans. Ah, ouais. Oh, Brazzaville. Boya et Maramoueza. Voilà, la salon. Cam's Beauty. Pour des make-up, pour des perruques, pour la mamouillon, ça va dire micro-shading pesant en téléchargement. Ah, voilà, Katia. Cam's Beauty. Bah, vas-y, Baza. Moi, je vais vous demander. Baza, besoin de ça, pédicure. Donc, il sait l'adresse. Ma côté bouée, ma salle pédicure, ma coloniose. À tous les problèmes, on m'a collé katana. Ah, ouais, la Cam's Beauty. Brazzaville, la 123. Avenue Ampère 123, commune à Bakongo. Ah, il y a un bon moto, on va bien. Ah, on a make-up à Péri et tout. Donc, ça, on a l'espace là, le make-up de Salama. Donc, ah, on a décidé donc. Manicure, soin de visage. Vous connaissez, ça va marier. Vous décorer, mais tout cas. Vous connaissez la perruque, tout. Le maçon à voile. Et ça, la casa Brazzaville. Donc, voilà. Une seule adresse, Empire 123 et 123. Ampère, avenue Ampère 123, Bakongo. Check. Boyae, Maraboueza. Nouvelle année, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir à tout dépend l'heure à laquelle vous avez capté chez Vérité News officielle, Malika Mania officielle. Je vous dis un grand merci. Moi, on m'appelle déjà Décaré Bachi à l'homme de Boya et Makamboza. Grande major de vous retrouver encore une fois de plus devant vos télévisions, tablettes, tout dépend du format où vous nous recevez chez vous, dans vos salons de coiffure, dans vos maisons, ça dépend à l'endroit, à un autre où vous vous retrouvez en ce net moment. On vous souhaite bonne année, bien bonne condition d'écoute chez nous. Voilà, nous sommes là pour parler des plusieurs actualités, pour faire des analyses. Aujourd'hui, j'ai le privilège et l'honneur, c'est déjà l'habitude de cette émission. Et quand je dis Malika Mania officielle, vous comprenez déjà, c'est Jos Mania Malika, c'est avec elle, Tomeka Robé, Tane Masolo, en long, elle concerne les grandes lignes d'actualité. Elle fait bien ses analyses, elle réfléchit très bien et les gens apprécient, réflexion. Et nous, Vérité officielle au portage sur M. Panaye, quand on a besoin d'elle, elle est toujours opérationnelle, elle est toujours disponible. Si la réalisation est d'accord avec moi, il faut qu'on ait la caméra pour dire déjà bonjour et bienvenue à Malika Mania, bonne année. Bonne année Décaré Bachia, bonne année à tous les abonnés de Malika Officiel TV partout dans le monde besoin d'Abisso. Bonne année na Bino Nyoso, bonne année na Esther Queen Air, la Gauloise. Boni basango na bango kumna e babi kumna peka contre zo zalate. Bonne année na batunyo bolinga ngai Malika Mania, mama e bashimo paradis bana sukanzambe, bonne année na yo pe Décaré Bachia. Bonne année à Mishimo Paradis, bonne année à Nzambe, bonne année à Georgette Kandungu, bonne année à Iguette Kandungu, bonne année à maman Eliane Nitou, les poumons de maman Eugénie Mongaï, belle et sans maquillage, la femme de boss. Bonne année, en tout cas bonne année à Bino Toubo soutenir physiquement, moralement, financièrement en 2023. En tout cas, tout côté année à Sika 2024, bah soutien à Bino Kozala sous important pour Nabiso. Bateau boya karoté à Biso ba commentaire ya malamu na ya mabe. To lingara Bino pe kaka boya karofinga Biso na ba commentaire. To lingara kaka. Oh. Nga réseaux sociaux que choquant ezate. Nga za la choqué kana liwa mama Biso. Donc ça dit non au monde même non single non plus mon babo nani na bato ba finga Biso. Parce que c'est très important, on débattait la biso ba commentaire, on les a capé bien. Bonne année na bino tout, bonne année à Yannick qui aura derrière la caméra, bonne année na batu tout bolingara biso, en tout cas, ngapi na lingara bino mingi. Voilà, 2024 tout aussi ça date 2023. Malika Mania, quels sont les projets, quels sont les préparatifs que vous préparez déjà pour 2024 ou il raté en 2023? Bon, ça c'est un projet on a raté en 2023. D'ailleurs le bon a les réseaux sociaux. Nayo lubangote. Donc, bah projet on a raté en 2024.
on a raté en 2023, 2024 et là qu'on a eu Sanzombe et ça a toujours qu'à année à bénédiction parce que 2023 pesa qui année qu'à bénédiction pour nanga. Ngana lobango à chaque fois na la mukanaza un souffle de vie nanga yango déjà important parce que ceux qui n'ont un souffle de vie nazan tchoto makasi nyoso etikali vanité. Ozomona nyoso etikali eza vanité. Donc il y a importé ça souffle de vie naza en vie et couple nanga est toujours bien bana nanga baza en vie baza un souffle de vie il y a important yango wana donc doit être un point monté. Voilà, il est important. On va tout le monde au poney là qui est jusqu'à Malika. Tout le monde qui est ici, la Bissau, bazar séjourné à Dubaï. Après qu'on a remporté un trophée naïe African Fashion, même s'il y avait beaucoup de combats, il y avait des combats qui est Amid qui Baïbi voix. Bref, tout le monde a eu trophée qui est présentant sur mon livre. Comme on a acte sur la parole d'amour au moment où il va le bel ici la Bissau. Impression que vous avez analyse neuro ça dans la vidéo. Bon. Ah, bazala dena maman Olive, ce que tu lobani. Bazala na maman Olive honora bango pe bana doit honorer. Ça dit aza convaincu à comme la maman Olive, maman bango trophée wana parce que maman bango pas honora bango. Ça dit mutunye so ko sala le comme malamu olinga akomisa ngona maboko ya maman na bango pour que maman na bango pe azane sengo. Donc impression ngeza mutu nyoso alinga ba lobele maloba bien na carrière na ye même ata soki osa musana atane biso to ka osa suki pa queen boy des fois nga pe na lobela queen maloba bien queen en tout cas sans te flatter osa la musana kitoko eza encouragement mutu nyoso alinga soki osa musala na ye ba encourager soki pas osala mabe reprocher pour que améliorer na musala ozomona. Donc ça dit tant à memeli maman Olive trophée na maman Olive a lobeli maloba bien encourager. Donc eza bien pe pour na bateau pe biso to linga si là tozomona que une fois bazo lobela ke maloba bien encouragement na peso fortifier sous pe biso to ya pe ko lobeli pe sous maloba bien améliorer lisusu na musala na ye parce que to yebi que si la 2023 elle a beaucoup travaillé a memeli biso ba trouver yoro moni c'est pour ça na loba que si là aza richesse. Il y a la richesse parce que si là, azo sala makambo o ezo plaire bato belé. Si là azo sala makambo o ezo sepelisa ba fanatique na ye na ba fanatique na yete. Malgré ba robo yango mais to yebi que azo sala fierté à Congo. Donc c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, ça nécessite quelques polémiques dans toujours la question. Oh babi, maman Olive banda longa ba comédie muso bazara pe pembe na ye. Ba on a ba trophée mais banda atikala na sila zo honorer ba trophée. Ma finga pe banda finga maman Olive belle ba finga ki pe souter. Est-ce que ils ont un rapport na marambo yo? Bon, au moins qu'on finga mutu na réseaux sociaux, na lobango à chaque fois mutu so nga finga na réseaux sociaux, a ok singolo nzela te hein. Bon PCP carte té, a foot pe mbongo te. C'est-à-dire obenga ka caméraman a té caméra té micro fingio. Ko finga na réseaux sociaux eza choix na loba la vie est faite des choix et des décisions. Ba choix auto ça elelo yango influence a lobi na biso. Ozo comprendre. So sali au préparer destiné non na ma finga yango na pe au sala parce que destin au botama journaliste. Mais ce que ngo sala choix et destiné non na ma finga otika la bongo peka na ma finga. Ozo mona. Ça dit mutu so nga finga na réseaux sociaux et senga te oza pembe na mutu boza pembe to yebi bato be ba na réseaux sociaux ba solana ba pasteur rebelle minene to yebi bango ba zara pe na bato minene pe belé pembe mais ba finga ka. Ça dit même na bato ba pembe na bango ba za d'accord na ma finga na bango. Ngande mutu mbai na nga supporter te na continuer ko finga yango na moina tika ozomona malgré ku fela nga na mutema na vandika bo posa pe na yaka na finga mais oza na choix te pour no risquer même ba benga na nga ozomona na respecter ka mobile na nga pour réseaux sociaux ko kufa lelo libala même na liste nzamba ko côté nga na tinda ka mwasi na mokilo ki okuta na libali mobali pa bali osali fierté na nga mais réseaux sociaux nzamba ko côté le batute e ben na réseaux sociaux ba kota ta libanda porte ya lola te. Les réseaux sociaux ezang sabato belé lola réseaux sociaux zomona désolé loba loboko ezotungisa okata eza loboko te est-ce que nzamba ko permettre mutakata loboko na ye ezo loba entourage na oti ko lobango siko na lobi boy eza na bato be na réseaux sociaux ba finga bato makasi mais ba na entourage bata bien ça dit entourage na baza d'accord nango siko pona maman Olive soka Monique entourage ezo sali onga ça dit okata osa la Bible oh wana eza kokata te wana tokobenga wana synonyme mosusu ya labai ozomona ça dit maman Olive aza personnage moko boy o ezo peser soka Monique afingami pe mingi pona motu ani l'intérêt na motu wana te motu wana obakisela léopard na kati ya nini kuna te na kinga kati te motu na po ba lion na ba léopard nyoso bazwa na zoo ekoka déjà ozomona
Donc voilà. Voilà, tout le monde ça nécessite un peu polémique sur les réseaux sociaux. Au sein des réseaux sociaux, sur YouTube, il y a YouTube. Comment on a accès à ça réseaux sociaux, na page tout le monde a influence dans abonné PB dans réseaux sociaux, a posté là biso, moi ça a souhaité que bave le meilleur pour na fali poupa. Il y a Irsi a posté. Zidane mame pela kati âge ntambo tu na bino na ba âge bo linga bokata wana ndiye bo kebeta bale te ya kosi totala bona makolo to yebi waza mukolo ata ya kati âge o mukolo o leki ma Teresa bomba âge ta loba po ma Teresa kuta baza mukolo asila oboyo kati so bombi âge na yo to so bombi âge na yo to zo ba pasha te ba pasha kasi bomba mame pena ba âge mame pena mukolo mba ko ni nani chérie non akanga njoto akanga njoto chérie non Comment ba âge mtoto mke âge pusana to moni Irsi Peshanga a posté biso photo ya belle sœur nae nana ketchup bafana mais ndenge réseaux sociaux kendelaka na ndenge ba star kendara ceux qui ont posté Moustar il faut tout le monde commentaire à star on a tout le monde capture à la page nae mais tout le monde nana ketchup de son côté très froide mais de l'autre côté tout le monde ici la trophée tout le monde nana ketchup parce que les vidéos il y a son il y a si là à na TikTok ne si la vidéo na a reposté na page nae comment on a beaucoup qui dit à mon famille qu'est-ce qui se passe mes attentes c'est quoi. Bon, ils ont dit que mes attentes c'était hein. Déjà péchant en tout le monde peut se poster dans la ketchup teint. Ce qu'a posté dans la ketchup c'est qu'il y a quelque chose dedans. C'est qu'il y a quelque chose dedans. Na depuis na ya réseau social na mona poste péchant à ta poster dans la ketchup. To vivre bon vivre na hypocrisie pour ani. Pour ya silika ki. Motivation de ye moka mutayebi mukolo yamba peshanga fotu na motivation e ute wa pito yamba Laetitia Mwamba aboya poani ke pour ça l'injustice des décisions le bango voilà donc et batu bani so bazaki toné ya mona peshanga a poster nana ketchup parce que c'est loko ça mate nana ketchup bazama welisa te en tout cas ngana apprécier ka comportement e fi wana aza motu te ya ko se laisser faire azara oui ngana mona batu musu ba yaka kaka yo mo sa musicien o yaka ka vidéo asa vidéo parce que téléphone eza yé compte eza yé mais kana ko approcher autant non soki yo benga ya za légèreté ana légèreté soki légèreté o sala on panao preuve ane on to moni pechanga poster mais to moni pe légèreté te ozo comprendre. Parce que dès que reçu au postanga te na moni oka du coup au postenga mba mo fona lukana yeba elo ne sai que dès que postenga non ça on kana légèreté te ka po dès que postenga mba mona ya kaka dès que merci au postenga ozo comprendre nana ketchup aza ba cook to ko se voler ba faste nana ketchup aza ba cook ozo mona c'est-à-dire muta ko ya ko longola nana ketchup te akoma ko linga peshanga parce que peshanga zalaka na yaya po zalaka na yaya na biso ya fali te peshanga na fali bana relation na bango etali nana te lengani eza bafuna ko ma relation ba fille so basola na mbai na ngaku na benga na misusu po so ayelinga misusu na bina yebi ete otokola na zalate tombokolaka nga yebi ete na kokota ba relation na nyoso kate po yo za mobile na nga oyelanga ba fille nyoso bakoma ka ba relation na nga te moi ça za ba légèreté wana te relation ya mobali na bosuka kuna obokola na quartier bosuka kuna ngate ce qu'il fallait kola na ba peshanga ba kola na ba bandani na zaka te na ebiti so na loba mabe OK bien normal yo ndana na ta lobi mabe loba kana OK bien mais na zano kama ele ozo comprendre biso tozolinga toyeba nani yaya apostaki nana pona nini souci na biso eza yango soki eza na moto akoki koya koyebisa biso ke yaya apostaki nana ketchup pona eloko boye en tout cas tozala pe motema kokita ba éclaircir biso matière wana ozo comprendre mais ce que je peux te dire
Moi, je suis une femme de caractère. Moi, je suis une femme mariée avec beaucoup de visions. À quoi embrasser relation nyonso ya mobali na été. Wana même non, le même kuina yoka. Oh papa, yeli relation oh petite na moto kola te. Na ko embrasser ka te na yebinde bokolela te. Bo soka zaka peka yo mto déverger na bomwana. Na embrasser te. Eza relation na bino bo suka nango kuna. Place bokola nga azala te. So koyela nga ye camarade na ndenge nini. Eza ndenge moko na yaya peshanga. Nenga poster na ketchup na doaka ko embrasser te. Ye bakola na fali na bandali ya azala te. Etali ye pété. Comment la réaction à Nana face à Irsi Babi, ça peut être Irsi 12 t. Pas Babi depuis 2008, parce que la relation t. Quand tu n'as tes 12, elle comme 12, tes clair. Place il fallait ba kolona pechanga Nana zalati. Aza obligé ko embrasser ba relation sur Nana té. Nana ko embrasser net moi ça pauvre Gauthier Wing. C'était normal. Moi si ya camarade ya mobile nanga moi si na normal. Nana, il faut embrasser, moi si il va faire gagner la merveille, il faut embrasser Nana Bodouga, il faut embrasser Irène Bopeti, Cristal Piran, mais à quoi embrasser moi si camarade de mobile n'a été oazo F. Ozomona. Et puis moutuna préférence naïe. Nana préférence naïe et ça si là. Parce que tout le monde a un acte. Ata lobby na biso te kaza baku ki meto mona ngona ba acte. Ozomona. Donc c'est un peu ça. Et là quand autour na ba on se poser ba question ezate nana za baku ki akoya ko adorer pechanga te. Mais comment peut il y a Irsi la mise sur photo moi ya kala ou bazane donc elle ba polémique nécessité au bo ba kito solaté après cette photo moi ça date mais les gens disent que photo ils ont 2005 ba 2006 parce que depuis 2008 Irsi na nana ke choba sola souté. Bazana ba muntu. Parce que ba comment ba chocolat. Mais biso que botka polémique à la con, nous avons une bonne relation avec Comment bandaka la prostate poani. Te moment opportun de ni, moment opportun de o ya siki. Eta biso te nana ketchup abakouk. Biso ta pechanga biso photo en 2001. Etali biso te. Le quoi ka ya postara nana te to monika ton ya tombo ki na makambo uti ko bima awa. Nde ya ko poster. Et là qui si biso que ça qu'il y avait quelque chose dedans. À jouer quand la hypocrisie. Elle avait peut-être pour naïe par rapport à maman qui est et t'as biso t'as nana que tu pas à Bakou qui biso t'as biso. Comment peut vidéo na salaire binandi alors trois célébrer à chef VIP à trophée comment nous célébrer victoire na ce qui peut pas parler ba voter ici là na fashion voter tes points ici là Congo la richesse. Oh si là sa fierté mboka na biso représenter biso. Bon c'est peut-être si la représenter biso na Ghana si la représenter biso na Zambie. Et ça mabe si la sa richesse. a peu nominé kuna ndeni tandis que jouer na lingala kuna ils va compétition ba jouer en anglais il a joué en anglais mais comment expliquer ba nominé na ba pays anglophone bongo fali tanga zora ba trophée na ba pays anglophone ayemba ka na français na anglais wana eza ba raisonnement ya ba faible loka bango ba obima te ba ozwa bango te yongo na bangi bazwa neti ba komisa ngo sonde nini bo sala makamu na bino ba voter pe bino bo zala pe nominé et ozala ezali kamba bien botika ko compliquer ba chose ici là ta ba nominé na ba pays anglophone ata sala théâtre na nini te oui na ba pays anglophone na lingala ekota ba te belé fallait obeta ba concert na ba Cameroun mais ba Camerounais ba yemba ba njemba lingala ba yemba njemba Patrick Bakala na lobi boye ba Camerounais ba yemba njemba Patrick Bakala ba oboka na mabango fallait boka na kati botika ba fitilité bon ça les fois faut ba nominer bino pe nde ba nominer baninga so ba nominer bino te c'est parce que ba travailler bien ti oh botika si la tranquille nana ketchup botika ba tranquille émission to ça nous récemment to ba ki to mona ki Irsi la joué qui na Nigeria a joué na baby on ba juku ki to mona poste mo bimba bi l'actif sur que ba zong sur Irsi a valoriser qui mon rambo na so mais tandis que comment na poste na partie émission na mona bon le parce que aussi là ba nominé na Zambie mais alo baba anglais te alo baba nini te bongo yaya tanga kendo tourner na Nigeria ayebi anglais film a tourné ne ebebio ejubuko ebebio na ojukuke ayo pesa ba kuma mabelungwa ebebio ndeza o ana mkuso la sabo ejubuke
oyo apasolaki sani ya loso apeshanga ozosala confusion ejubuke bongo ye mo Gomez ajoua na role na kombo nini Gomez. siko oyo apasolaki sani ya loso ya peshanga oyo apasolaki sani ya loso ya pesanga oyo monene wana ebebi eza oyo ya mbunju ya mokuse oyo akoka na peshanga oyo monene wana nde ejubuke oyo apasolaki sani ya loso ya peshanga ebebi oyo aza mbunju oyo akanga basuki boye bakokana na peshanga ejubuke oyo monene oyo bakene ba nzambe na ngai yesu eske Gomez azalaki kama ya Gomez kotala ndeko na ejubuke abuitala nde apanze stade ya loso ye puisque ozokoka expliquer na anglais topanzi stade ya loso na poili c'est une séquence qui faut jouer quand la lingala valoriser lingala alors que pas mamie il est la dimanche ok donc nani ti peshanga boy akendo valoriser lingala na Nigeria bako na ba ebebio na ba ejubuke donc c'est-à-dire so pe na Nigeria ba nyiba pesa bato ba trophée ba pinga biso pe peshanga ba pesa trophée pour valoriser lingala na biso na Nigeria nda jouer na ba ejubuke Botika si tranquille. Botika si tranquille. Voilà, passons à autre chose. Tu me connais seulement au école les réseaux sociaux. Malika Mania, tu me connais tout non idée dans le tout le monde éco bimana. Tout le monde va voice ko circuler live na TikTok. Sarah Masiala abeti dinana mo sinjo. Ba audio ba lobani. Babi ke mes joueurs ma bazana Chine m'a dit azaki s'occuper petit parce que camarade mo bala dinana pas bimara na Sarah pas lingi donc de ça ça m'a troublé. Comment on a ko bada ko la mbalo alala da ya non. Comment tu trouves ça? Bon, on a confirmé parce qu'en 2024, on a bêté du solo, on a évité, on a preuve. Il faut bêter du solo avec précision. Sarah Masiala, elle a dit que Nadine. Dès Sarah Masiala, bazana Nadine. Dès Nadine, azana Sarah Masiala. Sarah Masiala, elle a dit que Nadine. Ah, intimité. Ouais, ben on a le béton, il faut payer matière et côté, on a preuve. Matière pende koti ba message na ba audio wande na yo loba ka boy na yo loba te parce que moni kola na mbaya muto ya facilité surtout muto boliaka bomelaka kola na mobali na ye ezeli ko mobo eza okoza modi vino mobimba surtout so muto na tikala obeto mosinjo te yo lai na mobali ne akolo be maloba mobo otikali kola na mibaya batu vino mobimba tioko risque okela na mbaya mama bino na ko satin yana bato wana maloba mabe olai na mobali ne boy alobeli yo maloba omoi moyibi so balakeli okomi koyiba okomi na komiyiba yo moko ozo comprendre yana mutu muso okushe na mobali na ye boye oyo destabilize boye alakeli yo vino mobimba okomo bima na mibala bato vino mobimba ti olai na mobali ya na yo olai na mobali mama bino donc eza pe chose étrange te toomona mpe na baréseaux sociaux na batiktok tomona jeune fille na uta kobima awa azofinga mama na ye oyo abota ye mama na ye alali na mobali na ye en tout cas nayebi te nzambe asalaka ya po doka mpe basusi ya po ntongo mpe boye bato mosusu baokende te ayaka akita mokili ekufa baoyo bakendeki bakei baoyo bakete tosukaka na paradis mpo makambo yango esila mpo tozoyeba te bato bazotekaki bomoto na bango mpo na bavanité ya mokili wana longo na makambo ya dina na ya Sarah Masiala na koti nono na ndengaki bomoto ya bato na ndengaki bomoto ya bato bato bozotekaki bomoto mpo na bavanité vanité oyo tokokanga mutu moko te ntango yesu akomema biso na nzela esambiselo okokanga bakabelo te na saki okende na nzela lola mpo kota na yango eza te toluka tobongisa parceke mokolo yango pierre aoyoka te petelo aoyoka te toma aoyoka te ezalaka bataleli yo olala na mobali ya bato combien bakontele yo oza mutu mabale bwaka makuna po mokolo yango satan aza mpe na bato aboya po satan aza mpe na bato aboyaka niveau makambo ekoma okende na réseaux sociaux bata mitema mabe babotemi na réseaux sociaux wana eza na bato satan mpe na oloba oyo yo mpe oza enga te muna tindaki osala makambo
bato bozoteka kibomoto mpo na futilité mpo na biloko ya mokili frère Patrice ayemba tonekisha banzemba frère Patrice manga yemba na foi na ye mokie mais mokolo yango tokozongisa frère Patrice. Mais quand dans l'histoire de yo bozela la preuve ça on a dit que normal na par rapport on doit pe na memeni na oyebiso ndo yo kanina lo baba lobi boye madiango za camarade ya mobile ya dinana bimina madiango après Sarah pe azaki atomaki amoureuse ya mobile yango sikoyo tango Sarah beteli ya di dossier ya di ko abi ko lingete ko manete ko manete era pekisa kata bingse Sarah na ndani na kitambo babia beta Sarah réglementaire si comme dans un bon terme te ba ko sola pe sur si a dit beta pa ya di afale sa Sarah mo ibele babi si Sarah ki na ba poto ku ne za grâce ya di et les choses bazo tourner ce que za ka bolingwa ya na mavinga babi ça réflexion est-ce que ça qui y a qui ne reçoit niveau obété to pe quelque chose qui vient ndinga mususu ndinga subasma te makambo yozi na lobana na loba te ya na epipelo te de carré na comment constater bozana posaka bakanga ta une fois po to save na ngebeba na bato msunde beba ya réseaux sociaux ngaba okanga te nani eloko loba te te po ngol di olobisa ngaka ko loba ezo te loba ma parce que za leki na ta ba na ça c'est mission na te ko beta bongo ata yomoko ko beta bongo ta niveau babi sara la pipe na na dina ko beta sara masaya ta za leki na yeti te za leki na ye ce qui sera se comporter ma belle beta est-ce que bino bozo na contest nini ce qui peut Sarah là na mobile na ye na kanda obeta ye et puis en dehors de ça azaleki na ye et puis ngana ni na confirmer on a noté parce que te na eloko eza murmure na yo confirmer là ngote pourquoi parce que dinana ana mobile aza responsable na ko avant na ko installer matière na caméra na ngato na chaîne nanga il faut na ezala eloko mo eza confirmer parce que ba réputation batou na kata ma makambo boye ba réputation batou ebebaka to ya to beta isolo e peshanga baza batuna kina baby ona jubuke to seke sili mais likamba réputation ya mutu te avant to lobango il faut to vérifier ya na di nana ana responsable ana mobile naza responsable tam so s'occupera na ye to mon ande na di na vivra bien jeep maramtu OK to linga to bimisa matière mo o non to confirmer la ngote ya ko bebisela ye to yebi de président Caleb Baya a bebisela déjà na dini ba makambo ebele po président Caleb pas ape muto bandika to yebi ka bebisela pe na dini makambo ebele ba trouble pe kota na couple na dini ozo comprendre taka niveau président Caleb indika beta président Caleb ba postila qui est c'est mieux poser quand poster comme député pour ma soupe est limité. Te y pas y a comme bien na TV. Soit comme honorable à se maîtriser. Ozomona. Alors to koya rater à chaque fois. Au coup de président Caleb Bezano ya solo. Mais tala ndenge sala to yebi be fait o sala na couple na dinte. Mais na likambo biso to yebi nante to ko confirmer ka te to zeno batongo o boya na ba matière. Baya ko confirmer biso pena likambango réellement ce que c'est solo to ko condamner ka Sarah Masia la pokolo na mobile mutu za kitoko te mutu soka ka bimisi azala pasha azani même na pasha na pona ozo eza pe pasite même na pas te to ta gigolo te to bino mibali nyonso bo comme ça ba gigolo ata mutu azui moi jeune na ba vivre bolingo na bango bo comme ça ba gigolo bino bolinga ka to ke zo mibala ba PDG mibala o ba bima na ba ra ou banki to yebite azana mwasi na ye o asalati le la comme na ra ou banki na bino bolinga ka to zo bango donc mibala ba jeune ya biso bo comme ça ba gigolo ya problème te entre parenthèses so ka zana e pasha ya problème te pasha pe le moi ça ko ça pe ba tombo ami mibala na lelo to komba oba koma Olanda na wasala na ka bank tonton na ngamoko boye mwasi na yazo ka ipasha tia soutenir ye lelo komi bongo bino bokoma Olanda eza problème te to ko bengi na gigolo te to ko benga ikaka pasha po ya dina na zana ngoko leka ye oh na ebite su no lo mabe to supposer aza pasha supposo aza pasha ataza pasha oyo loba na manike loba likamo eza très capital
alobi ba fille ebele même na ba pasha na ba oluka bango ba ozwa te o comprendre ba fille ebele même na ba pasha na ba oluka bango ba ozwa bango te alors pasha za peka muto apeka mobali eza bopesi ka mo pasha po azangi ozo comprendre ata paza pasha olinga pe te ka leki na o ala na mobali na o aza pe ka pasha nde baoloba na réseaux sociaux eloko ebomi kobokola ye na dini abokola medi wana abokola makambo mpenza ya ki garçon tout ok donc ntango ayeyalaki papa sara pas akoki tabi par rapport à cd etolomo babi c'est bon bon medi obokola etolomo eza nde nzambe asali ne etolomo na ye aobokolango ndeni ekomapeka na moment oyo bino ya baetolomo ya bato muka kuna na live yo vie rambo aza etolomo etengama tala makambo obimisa ya bamission o vie rambo aza etolomo etengama vite fait te moi question ka mona otuna na otuna question ka wana ka mona toleka siko omema makambo ajai na vie rambo na okota te ya makambo bato bamona ya mitakala nga akoloba te nazala te nakengela te naloba te mais comment peut dire Sarah panganga bala mais comment peut na moment libala Sarah ko bimse makama modèle so ko bebe sa réputation mais ça mobali na ye o aza pena mobali oyebi mobali na ye mobali Sarah maselo mona non te te mobali Sarah masela za te mobali Sarah masela za na Paris aza na Paris o alakisa biso to yebi ye bon nga na yebi kala nga na yebi mona ngaba totala nanu to yebi matière ndenge ekendele te mais to ko bimisa matière te pona esali o ba personnalité bato au mona après eza bongo te voilà quoi voilà comme conseil ko pesa na Sarah na dîner motoro le kaboko ba on est bon na minute conseil eza non te po to yebi no makambo ndenge ekendele te mais sans faire comme bimbe seke kambo eza na subas te nde boloba mai eninga na sorry nde boloba mai eninga na pamba te mai pe ninga na pamba so to bimino ana terrasse to mona mai ekule muta bambi libanga te te mai pe ninga na pamba ya to tika mai ninga na pamba te mai pe ninga na pamba mai pe ninga na pamba to tika to bebisa réputation batu te na likambo to wana ba preuve te to zela ba preuve bima so ba preuve bimi wana to condamner Sarah parce que Sarah za pi petit di nana to permettre te to mona que Sarah la dina mobali di nana azala pasha azala PDG azala nani to kolinga te donc voilà comment question so déjà Malika Manya o so boloka que Sarah la accoucher na mobali di nana pour ne tolomo te bozalaki te bokengele te bozalaki te comment la Sarah confond na ni abiki Sarah za pire ya ibisaki makambo nyonso ne lekaki na jour ango tozeyaka bapreuve nga na obeta likambo te likambo etolomo bana mibali mpe bokoma okemema mabende nayebi te bokoma okemema bokembisa etolomo yango ekoma ndenge nini mpo boyebi bokomprene bafille baolandaka ya nga nayebi te yango nga mobali na nga na otiaka na mabondeli ta attention ekoya te. Donc voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Juste Manya Malika, nous avons dit que résumé par rapport au vieux Mboroloba, nous pas qu'un bateau, entre jeunes, toucher dans le côté. Mais tout le monde dit que ce moment où tu es libre. Comme concept, tu peux clore l'émission les amis. Merci na batutu balinga abiso bonne année na bino nyonso partout dans le monde bozolanda biso. Bonne année na batu nyonso Tanya Njui depuis Londres, bonne année na yo, bonne année na batu nyonso balinga abiso. Bonne année na batutu ba soutenir biso physiquement, moralement, financièrement. En tout cas biso pe tolinga bino mingi. Bonne année na ba comédien nyonso ya Congo. Sans exception, bonne année na bino. Bonne année en tout cas bonne année. Bonne année parce que ceux qui la personne allait coup dans le blanc ba nepesi la zako dans le blanc te bazamba ba msusu ba comme msusu ba nyongi na cc par rapport à maman livre songa ba chaque année mais année au moins silence et pèse. Banani bijou ya reine. Kuna ke babe bijou ya reine na nyongi. Mama benga bango souté depuis sila kenda. Babia bijou ya reine mutanyonga ki depuis si la koma pemela maman Olive benga ba souté bazo ba soso. Boyo yo ki onte. Comédien en général. Ba lobby mingi. C'est que bijou ya reine ozanga te. Baza na kanda sila.
Et là, bah si la péto yeba te. Ya bijou to comme na 2024. Tangela biso makambo yo wela na sila. So sila za fautif. Biso to koya to condamner sila. Oh ben oui. To koya to condamner sila. Po muta ko bi bana mutuka boete bu to monika muta be même ba na réseaux sociaux a changer ba donner o koma ko finga sila to yebite 2024 mutu na muta na ba problème na ye. O kangela mutuka nda yaka loba so mutu na za mabeto o condamner. Oui. Bonne année na batu nyonso ya bijou ya reine bonne année na yo waza ya na ngai reine bonne année ya Kilimanjaro ngoma Kilimanjaro nani ba bêtise prophétesse nanga te ya bijou ya reine ya bijou comme ne porte parole. Bonne année na ya bijou. Mais ya gabi ma musalo bana be mission na sepela na ngote. Ya bijou ela biso ke nani abota na Batista. Comme les anani. Léa abota na Batista et sona de ama be mais ya bijou na tota l'émission récemment. Ya bijou zo lo ba makambo ke ndenga lo ba ya bijou liba le kufa akoma vendre pas leki na ye. Eza bien te. Yana ba seka batu musufu ko bomba ya bijou ma yo yebisa biso te bingane tinga bona bika ya bijou na libana na mwana mama Monique ozo mona papa Eric Bamba na yebika bazala na libana na papa Eric ne mwana mama Monique na Luanda yeti donc c'est pas bien. Le bamaramso peut-être en avance encore ba likampe bo tena tuna miseke lo mo bi wana na loba tout monde peut-être Gabi alo bamaramo peut-être créer un problème même mamso lo ba pe il a payé à solo na lobi na confirmer te solo ye bijou mo ba bien le kana émission lo ba ke libane kufa ouais yanga na senga ya bijou na bi ya bijou il faut azana maîtrise au moni mutu so liba le kufi il faut luko garder ba respect wana ba valeur ozomona. Donc, à garder vraiment bon. Sinon, je l'aime beaucoup. Hein. Je l'aime beaucoup. Bonne année à bijou. Et bijou à reine. Bonne année à yo. Bonne année à Batutu Balinga Abisso. Mamé Pela. Zidane. Camarade à Queen Air. Aïcha Coco. Il ne peut pas me mettre au fin. Il va au tic à Simati. Maman père Mona. Yo. Ah. Na ebite biso mkoto zo ba trophée on to memela nani. Ah memela ka ya na biso ya fali. Na memela e. Merci na batutu balinga biso, je vous aime beaucoup. Bon continuer ko s'abonner na ba chaîne, bon partager ba émission, bon liker. On se retrouve. Nani. Moi péché am ko sa émission 2024. Mais depuis que je passe l'émission, mamie, il est la plus. Aïe, aïe, aïe. Il y a un grand terre. On peut se bébé, babo, dans l'été. Et du bouquet. Du bouquet, bon année là, yo. Donc voilà, ça est fini pour aujourd'hui. C'est votre humble serviteur de Karibashi. J'ai reçu pour vous Josmania Malika, Tomiko Sabanes par rapport à Yamaramou et le Awa. Merveille, bonne année, tout bataille Bissona, vérité nous officielle, Malika Mania officielle. Merveille, tout le monde, merci à cet espace, Queen Air, Sonosa Suki, Ubeti Arthur, Rosala, Décité. Soniba Yeba, Ozafi, Yako Sasuki, pas Queen Air. Ba Simbo Moutou. Ngakuna ben na yesu swate na kamo le londe bentinga. Na luka solution. Ba onegishenga mingi. Monde a message nanga Queen a message nanga na ben na yesu te. Na zu décision ka lelo. Voilà, je vous dis un grand merci. D'ici là, portez-vous bien et bon, c'est le programme sur nos antennes de Vérité News Officielle. Au revoir. Brazzaville, Boya et Maramoueza. Voilà, dans salon, Cams Beauty, pour des make-up, pour des perruques, pour la mamouignon, ça va dire micro-shading pesant en téléchargement. Ah, voilà, Katia, Cams Beauty. Bah, vas-y, Baza. Moi, je vais vous demander.
pédicure. Donc, une seule adresse. Na koti boye basali au pédicure makolo nyonso ata ozali na problème o makolo ekatana na yo awa na Cap Skirring Brazzaville na 123 Avenue Ampère 123 commune ya Bakongo. awa ezaka bongo te olaka mabe oyo eza Brazzaville Ah, on a mis un péri qui toko. Donc, ça, on a un espace là, on a mis un salama. Donc, on a décidé donc. manicure, soin le visage. On connaît ça va marier, on décorer mi tout cas. On connaît la perruque, tout. Le maçon à voile et ça la casa par la fille. Donc, une seule adresse, Empire 123 et 123. Ampère, avenue Ampère 123, Bakongo. Check. Boyae, Maraboueza.